Tambola mokili bandeko nanga bomona makambo. Tambola mokili boyoka somo, makambo somo. Makambo koyindisa, makambo kobebisa. Makambo somo la famille na Congo na biso. Matière ezanga kate. Masolo ezanga kate. Congo na biso ezala na basala nzambe, ezala bato maboke, ezala na gouvernement na biso. Oke ozongi makambo. Biso pe moyen to boya ezate. Moyen pe to lala ezate. To lala na biso ten. Soki ba makambo kokota ta 60. Biso pe to kokotisa ba makambo 60 wana. Eza musala na biso ya koyaka ko informaka bino. Ya koyaka ko salela bino ba analyse. Ya koyaka surtout ko partageaka na bino la famille. Na ndenge moko kaka ya kitoko. Na ndenge kaka ya somo. Pas possible. Salut, salut, cher Bouchou. Salut, cher abonnés. Salut, cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza toye na mama na biso la servante de Dieu na kombo ya sœur Enis. Sœur na biso oya yembe la biso banzembo kitoko bandeko nanga. Yeso gazo yemba to kotaka na mozindo. Ata soki oza na posa ko sambela te. Yo moko obandaka kokoto komi ko sambela bandeko nangai. Ayemba ka kitoko. Et puis ba nzembo na ye wana ezalaka ba nzembo moko ezalaka toujours ya ba témoignage ya makasi. Témoignage nanga. Yonde témoignage nanga. Bandeko nanga nazaka nanga na voix bien koyemba te ta ndenge boyebi me to mikaka. Voix na biso ezalaka kitoko na koloba me koyemba nde likambo bandeko nanga. Nini esali que non, Étoile Inès TV, lelo aya na la servante de Dieu, aya na musali ya nzambe, na chaîne na biso bandeko nanga. La famille eza ya kobeba, eza ya koinda, nazo yoka na nzoto malili, na komi koyoka na pasi, pasi penza ya makasi pas possible. Makamboyo, eza ba makambo susu to bando mona ngo kala, to bando yoka ngo kala, Mena kilelo oyo makambo nyonso komika na réseaux sociaux muke kaka nyonso ifo ebima na poasa moyen piso peto bomba ezate soki si ebimi nango toko bomba petien na ndenge pe ya kitoko mingi makasi. La famille avant tokota na makambo oyo ekomeli mama na biso mama Enis ekozala bien nanu to ya ko sensibiliser batu nyonso o bakoti sika na chaîne ya Étoile Inès TV. Toye ko sensibiliser bino la famille si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokoso makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien soki bolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka Étoile Inès TV. Zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talela PR. Soki moni ke non, eza nango tongo, na osenga na yo penza, kota olia petit déjeuner na yo. Soki moni ke non, eza nango midi, Étoile Inès TV, a osenga na yo penza, kota olia repas préféré na yo et puis soki omoni ke non eza pourquoi na osenga na yo kota olia soupe na yo na système kaka ya tokoso.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker ndeli kambo. Gavker aye na ba solution ya somo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker bande konanga aye na lobiko na système moko ya bien mingi makasi. Yo za na problème akobota, yo libumu esalaka yo pasi, yo peza mukongo ezalaka somo nde somo pasi eke ezongi. Na minute oyo na osenga na yo na ndenge moko ya kitoko na système kaka ya Torkos, benga Gavker bande konanga kuna lobiko eza na système moko ya bien. La famille. Lelo toye na sœur na biso, la servante de Dieu, muyembi na biso ya tongo. Ye penza soki akomi koyemba, tala voix. Na ba angelo bazo kita. Koyemba nde koyemba. Kandenge Bible yebisaka biso, soki tozo yemba, to sambela 2 fois. Ayembaka, akotaka na mozindo, adoration de adoration. Na ki génération ya lelo, toyebi ke na ba musique gospel na biso ebele ya basi bazo yemba, mais sœur Eunice na biso aza parmi les top 5 ya République démocratique du Congo ya basi o bazo yemba. Wana nga na lobby na ebite ba point de vue na bino ezalaka bongo. Alors bande konanga lelo toye na makambo. Toye na makambo. Makambo eza ya kobeba Congolais ya lobby na Congo na biso. Tokomi na confusion ya makasi na sens que lelo oyo cher bomoni cher oyo ba pasteur bateyaka cher wana lelo oyo cher ekomi lisusu pona ba pasteur te to pona ba diacre église te to pona ba ancien te mais ba cher ya ba église ekomi ya mutu nyonso. Ata mutu moko peut-être akendaki na kosala kindumba na butu na tongo akoya komatane na cher akomi koteya. Batu mosusu bapesi ba exemple, ata batu mosusu lobi journée mobimba azalaki na ba fête ya masanga nde masanga ke zongi na tongo bomona bapesi ye cher na église. Pourquoi? Parce que azana mwa titre moko boye, azana ba mbongo abimisaka po na église, wana bako confier ye cher akendo teya. E ya mabe oyo komi ko salema na Congo na biso balobi lelo to komi komona la plupart ya bayembi babandaka kaka na koyemba, baza ba musicien, baza ba chantre, et après quelque temps au mona bango pe bakomi komata na cher, bango pe bakomi koteya. Bande konanga makambo eza nini nazala nanga clair na ndenge moko ya kitoko. Ndenge eza boye eza na église moko. Eza na église moko bande konanga ba invitaki sœur na biso Eunice.
na église wana ba invitaki ye eza centre évangélique soki de foi triomphante quelque chose pareil na ba église wana yango ba invitaki sœur na biso Eunice akendaki koteya kuna kandenge ezalaka kandenge kendaka ateyaki pe bien alandaki pe mateya yango oyo bando teya ateyaki pe kitoko la famille sikoyo après koteya na ye eye kosala kenon baye kobimisa ba mateya na ye sur les réseaux sociaux précisément na ba TikTok na Facebook tango ba mateya na ye eyaki kokota eye kosala kenon la plupart de nos Congolais basepelaki te eza teke basepelaki na mateya ya mama na biso Eunice te me basepelaki te na ndenge mama Eunice ateyaki basepelaki te batu balobi te ye toyebi ye na koyemba nanu toyoka ye te kenon yango wana akendaki kotanga azala pasteur to yango wana bapakoli ye mafuta poke abanda koteya. Comment ça fait-il que lelo abanda teya? Ou c'est parce que azana ba connaissance na ye mokili yebi ye déjà ou c'est parce que ayembaka yango akomi koteya. Bande konanga yango nga na mimila bino ka ba makambo. Nga na boya kananga te keno nga moko nazwa conclusion to na pesa point de vue na nga na boya kananga yi. Yango na lingi bino na ngai to sala nanu analyse sur makambo yo. Selon bino ndenge bomona ka sœur Eunice. Ndenge azoyemba, ndenge akotaka na mozindo, ndenge asalaka makambo na ye. Est-ce que aza permis ya koya koteya eza motuna? Est-ce que aza permis ya koya koteya batu ya komataka na cher pona koya koteya? Eza question ona otuna. La famille. Bino banalise na bino bosala ngo kana ba commentaire yanga ka ndenge na pesa ka pe ba point de vue nanga na kosala ngo kana koloba ka ndenge zalaka. Tango bosala ba commentaire na bino s'il vous plaît la famille basala ka ba commentaire ya mafinga te. Parce que tongo koya kosala ba commentaire ya mafinga koya kofinga ngate mais o finga mutu ona to sala la émission. Sœur Eunice aza musala nzambe toyebi te ntango nini abandaki ba makambo na ye na nzambe ntango nini nzambe abenga ye toyebi te. Toyebi pete alliance o basi bazwa ye na nzambe na ye. Sikoyo koya kofinga awa ofinga musala nzambe yango bomona ka ba malédiction mosusu ekomi kolandaka batu mosusu. Alors sala penza analyse na yo na ndenge moko ya bien mingi makasi ekosala kaka tokoso makasi. La famille avant na kota na moi point de vue nanga avant nga pena loba ekozala bien nanu na ya kopesa ba matondo na ya kopesa moi bambote pesa moi bambote ezalaka bien kopesa pe ba matondo la famille ezalaka pe malamu mingi. Ba matondo ebele na balandi nyonso ya Étoile Nines TV bino nyonso de partout au bolandaka biso toyebi ke eza na batu mosusu kutu babengaka biso te eza na batu mosusu basalaka ba commentaire te mais bazalaka toujours et encore bandeko nanga présente na chaîne na biso wana topesi bino ba merci ebele merci na bandeko nyonso o babengaka nga omona mosusu bato babengi pona ko apprécier musala pona ko pesa moi ba remarque na ndenge moko kaya bien na pesi bino ba merci mingi ebele. Ba matondo nanga na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oya tikaka biso te, sponsor na biso oya zalaka toujours et encore elongo na Étoile Nines TV, sponsor na biso na kombo ya Jésus Christ de Nazareth.
Bambote nanga na yimoko mwasi nzombe poutine de l'écriture. Balobi soki ya komi akoma kaka. La maman surtout de la famille Libota wana na pesi bambote na yemoko Belvi Kandi la patrona. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda mwasi nzambe. Mwasi kitoko wapi. La tontine surtout internationale. Bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampovisa na pesi yo bambote talaka yo parisienne ya tongo. Bambote na bamama nanga chérie, bamama oyo bazalaka toujours et encore elongo na étoile Nines TV. Na pesi bambote na mama Joséphine, na pesi bambote na mama Tina Sambia, na pesi bambote na mama Germaine depuis États-Unis, na pesi bambote nanga na mama Titi Kandenge zalaka na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko Madame Madeleine Keta, Madame Sandrine, Madame Bijou, Madame Marie-José Chala, ndeko na biso makoso na pesi yo bambote bisika nyonso ozali. Bambote nanga na noko ya bana tonton héritier yola, tonton David DVD na pesi yo bambote na système moko ya tokos makasi. La famille tozonga sikoyo na mwa makambu na biso kandenge zalaka. Tozonga mama na biso Enis akendaki koteya. Bandeko nanga. Bon, soki tozongi na biso ba africain, biso ba bantu, biso ba bantu penza ba makambo neti ya koteya. Soki tozongi bien, totali bien. La plupart surtout ya ba église. To komi komona na Congo na biso. Ba église eza ebele, ba église penza ekoma nango ebele. Surtout na ba quartier na ba avenue. Omona na avenue moko eza soki na 15 églises. Soki eza dimanche ka boye makelele côté kuna bazo yemba kuna bazo prêcher kuna bazo bina donc makelele na avenue. Siko ba église wana nyonso la plupart ya ba pasteur izala kaka Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Izala ka bongo. Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit. Ba église wana nyonso. Donc izala kanango ka bongo mtola muki na ye. Soki peut-être azana don ya prophétie, azana don ya vision, ya guérison, ya miracle. Au mona batuana arobandaka na ba groupe de prière. Après quelque temps ezaki ba groupe de prière malamoko afongoli na ye église. Et komi nango bongo. Siko soki tokoti na mindele. Mindele ezalaka bongo te. Mindele pour que ozala pasteur, il faut kende école. Otangelango penza wana nde okozala pasteur. Ata kutu na ba église église ya munene pour que okendo teya, il faut ozala na certificat ya olakisa ke non yo otanga. Batanga kapenza eza na batu mosusu batanga basali soki ba 3 ans ya kotanga batu mosusu batanga bongo. Mais na Congo na biso ce n'est pas le cas. Makambo toye komona lelo na mama na biso Enis. Ezaka mama Enis te. Tomona ngo na bandeko na biso mosusu. Soki tokoti peut-être na ka ya sœur Sandra Mbouyi, mama Sandra Mbouyi, na ka na ye kutu na koki kokota ngo penza te parce que mama Sandra Mbouyi azana ye mama pasteur. Mobali na ye azalaka pasteur. Tomona kata na be église mosusu soki déjà mobali aza pasteur, mwasi pe azalaka na mwa accès wana ya kote yaka. Parce que aza mwasi ya musala nzambe. Omona surtout neti ba événement ya ba mama na église, ba pesi pe mama ateyi. Siko na ba cadre neti ya ba sœur Enis. En tout cas eza ka moko bandeko nanga na mona kango ka na Congo. Ka ndenge to moni biso nyonso bon. Moyen pe to boya eza te. Moyen pe to loba te ke no asali mabeto asali bolamu. Eza te bandeko nanga. Parce que kolanda pe mateya ateya ki na ye kitoko. Mateya penza ekendaki kitoko. Mais quand ndenge motu nezalaki est-ce que aza permis ya koteya? Aza permis ya koteya. Yango nde likambo. Na Congo na biso bandeko nanga tosi to buka na biso mibeko.
na Congo na biso tolandaka lisusu te parce que na Congo na biso ekomi mutu na mutu soki mutu na mutu aza na ba réputation na ye ndenge nini mutu na mutu ayebana soki ndenge nini donc eza na ba place mosusu moyen bo kale ye to bo bloquer ye ekozala te parce que déjà aza mwa likolo kombo na ye déjà eza likolo ye déjà akoma na ye mutu likolo donc c'est facile ata na l'église ya minene ba bengisa ye akende na ye koteya mais na pays ya mundele kote ya mundele oteya ka boye te mundele faut kende école ata soki oyembaka nde nini mundele ako reconnaître que non yo oyembaka soki to invité yo na église okoya pona koyemba mais pona ba biso ba bantu biso ba africain ba dekonanga eza mwa passe biso kaka soki ka mutu akomi na ye na kombo mbala moko ye pa komi koteya soki mutu kaka ayebi ka 2 versets ya Bible c'est fini ata soki akomando répéter ka ba verset mibale wana ya Bible akomi na ye koteya na yebi te donc ba makambo wana eza nango kaka ndenge na ndenge moko ndenge moko ya kitoko bandeko nanga tokende nango ka bongo tokende nango ka bongo to tenir mama na biso Eunice regardé mais makambo yo ebanda nango na mama Eunice te pe ekosile pa mama Eunice te parce que lelo o toyebi netika bana majabu lelo déjà bakomi koyebana to bandaki na majabu talent ale baye kopesa biso pe majabu rafiki na majabu talent déjà toza na batu déjà bayembi ya minene ba Christian Mukuna toza na ba Alain Paluku ba Hit Kimongoli donc baza déjà bazo yaka malembe topesa bango ka 5 ans bango pe bakombo na bango ekozala neti kaka ba pasteur Mike Kalambai ba sœur Deborah Lukalu na batango wana to na batan wana bango pe to yoka bango kieno bakomi na bango pe koteya bana na biso pe ya majabu rafiki to pesa bango kaka 10 ans ya pamba bomona pe kieno bango pe na koyemba na koteya ba mosusu kutu ba olata na ki pasteur quand to komi komona na communauté na biso. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.